namo kurera namo Otuni oswansie yo sambela ke Saint-Esprit à l'accès ce qui est la vérité na tuna kiye ke bana wana sokite femme tamaka botana na camarade na ye bomwana wana obalobaka obakola manager na ye na tuna mobile na ye kotuna ye bisi eza kaka kotuna parce que tokosambela ke soki eza bongo bien te mais ya tomboka apelisa moto et ba na évité na cette moment qui era tomboki après ba koma qui assemble na manager que na bengiye comme on est Frédéric na bengiye Frédéric pona kota c'est au nyuso ezoleka parce que baloba ki maloba ebele après na zo bengaye ye femme tamar moto 8 téléphone ya Frédéric alobi allo après lobi maloba c'est que choc wana ki yo zo kansa moto mususu rozwa téléphone après moto mususu zo téléphone après baniko finga yo kuswansa yo koloba ki keba oyebite ndenge tozalaka soki olingi tokolakisa yo ndenge tozalaka esanga choc moko parce que eza vene ya serpent soki maloba mabe ebimi ebeti yo na motema elalisanga na mabele 3 ans na kati ya ndako mobima bokotuna mama bokotuna papa bokotuna moto nyonso tu ezala paster lokamba ke bakenda epai na bango mpo baéclairci nyonso wana tu et 3 ans dit-on que na batang nyonso toujours prière justice et salama parce que na oyo bango basalanga kotu babenga mama baloba ki boke bato mema bino to mema ye Olivia na tribunal bango ba memanga na tribunal te parce que mama asinga bolimbisi mais tribunal ekomelanga na nzela ya nzela mosusu yango nga na comprendre spirituel babondisanga vraiment nzoto ekauka suki elongwa nazalaki susu nga moko te nazalaki ngai te na comprendre na baprière na bagene na banosalaki ezowuta epai na bango basalaki nga mabe après babela ke ministère na bango emata na nyonso wana tu nga na comprendre eloko mabe basalanga oyo ekomaki bonheur mpona bango mais naloba eloko te na bano liboso na engageaki Brett ke asala mission mais Frédéric alobaki natikaki eza mpe ke Frédéric abanako alingaki koprotege nga ke abanako wangana ke na mission liboso ya prêtre ke toza lisusu te ezalaki mpe na batango tozalaki lisusu te mais nyonso wana to esala mpasi parce que à cause bango mibale baloba ke naza mwasi mabe nakoki na Frédéric te et à air tozongani na Frédéric to arranger un peu comme ça nayebisaki Frédéric na boy ke botambola ensemble parce que baza na misala mabe nayebisaki Frédéric ezaki ba 2022 atika na bango akabwana na bango esalaki lokola baza lisusu te après namonaki ke ekontinaki mais sikoyo oyo nyonso to ebimi parce que ye aza liboso ya bato azoprêche mais abosani masumu asalaki abosanaki afingaki nga abosanaki mabe oyo asalaki nga bango mibale nga nalimisa bango nasenga bango pardon voilà bandeko mabe oyo ndeko mwasi azoloba ke babosani mabe basala ye
eza tate ke libala ke babala naki na pete na mosapi ke babala naki na Frédéric ke babala na Frédéric alongoli Frédéric na Kinshasa ke amemi na Allemagne to baboti bana non ezala ki kamaderi ozosaka ke fiançailles ke babalana baosaka ba projet ka ke babalana mais babalana ki na bango te alobi ke femme Tamar alobaki na ye ke ye fale kana na se ya makolo ya femme Tamar pour Frédéric wana akoka kondima ye na libala. Donc si j'ai bien compris eza libala moko ezaki bolingo moko à distance mais yango tendeko oyo kosala esengo po yo ki femme Tamar abeli mutu ke nzamba répondre na ba prière na yo soki ndengwana na kanisi batu nyonso bakabola mabala na mokini nde babela maboma mama nde babela wana kutu moyenza nzamba zo reconnaître kutu bolingo yango te po ezala ki fiançailles ezaka libala te mama fiançailles eza libala te fiançailles ezala ke mutu ayeko se présenter pa na bino ke na sepe na mwana na bino ya mwasi fiançailles bapeselaka yango temps ya 3 mois 6 mois 1 année boza koyebana ceux qui mwasi na mobile bomoni ke boza compatible na ba comportement na bino wana bo passer na dot. Tant que vous passez na dot, boke na état civil, boke na bénédiction nuptiale maman nangai. Ce qui coûte nzamba zo boma bato te bazwa mibali ya bato babota na bango bana batikala na bana. Abe punition kaka na elo wazaki fiançailles maman. Fiançailles pe à distance ndeko nangai. Makambo ya boye vraiment bandeko motema ya boye eza motema moko eza vraiment malamu te. Femme Tamar na minute oyo na tango ninga za na hôpital bongo mama est-ce que zo sale songo bible yango moko ezoloba ke bozongisa mabe na mabe te sa moi la vengeance mais tango ndeko za ko sepelo lobi ke bayeba kite mabe o bazosa basali yo pona ndenge baboyi Frédéric abala yo bobala na Frédéric te balobi na Frédéric yo za mwasi mabe te Frédéric pa linga ki yo te po Frédéric ye mo so azaki na bolingo linga ki mama linga ki na ye ko boya yo te mama alinga ki abetelo ka lisolo ka ki omoni ba olinga te na bala yo menga na ko bala yo parce que na lingio soki penza Frédéric ki na bolingo na yo alinga ki ayo ke la bango ta alinga ki aboya po aza mwana na bango te azaka moninga alinga ki aboya na ye mama boye vraiment en tout cas sali pasi komona ke o sala émission mo ke yo sepeli wana ezaka ke nzamba venger yo po na femme Tamar nzamba venger na eloko yo kuteza nango libala te ki sherika ya pamba fiançailles pe salamité maman pour na kishirika ya pamba yango nzamba avenger yo apesa liboma wana ngana ndimi na ngango te pourquoi parce que balabi ke femme Tamar maman oya bota ye moko pa lobango na cher ke maman na ya bota ye abela ka pe mutu maman na ye pe abela ka malade yo balobi liboma soki total on na nga spirituel tokolo bakeza héréditaire ndenge tolobaka ke ye pe soko abeli mutu balobi pe ke dans le passé pe abela ka mutu et si laka mais ce quoi ezongi donc ezata musoko za maladie mo ezana kati ya famille kasi ezaka pona koloba ke vraiment ata mutasali mabe bible bito zongisa mabe na mabete ata mutasali yo mabende kona ngai kolinga ko zongisela ye mabe wana te esengo na yo oyo yo bengi po sepela yo zeleka ata femme Tamara ko bela mutu apolo ba kinzamba avenger yo yebi ndenge nini ke nzambe avenger yo oyebi yango ndenge nini ke nzamba asali revanche pona Yona Frédéric fiançailles na bino salamité bobala nite aki fiançailles za libala te ka bomaki libala na bino olobi ka bomaki fiançailles na bino soki Frédéric alingaka yo angaki que la femme Tamar te ka boya yo ozomona oyo tali mo mbali mota fuka na kati ya toilette o senga yabe pardon na kati ya toilette otali émission wana te kene na TikTok ko mona mbali fuka na toilette ozo senga yabe pardon Benita na kosala susu mabete mama nanga limbisanga na kombo ya mwana na kosala susu mabete bakoselinga makambo mobali afuka me azosenga pardon mama nanka koloba ke mitema na biso ezalaka boye te tozaka na mitema ya nyoka te tozaka ba mitema ya modelo te bandeko mama mibali baze ebele ta musu Frédéric ekinango destin na yo te na Frédéric ta musu Frédéric aza mobali onzamba ponela kyo na vite mibali bazana bango ebele mama mibali baze ebele ata Frédéric aza tokutana na Marc soki Marc esimbi tokutana na Jacques esimbi tokutana na Paul esimbi tokutana na Timothée esimbi tokutana na Malachi esimbi tokutana na Ezekiel mibali baze ebele kasi pona kosala esengo pona kosepela ke oye komele nzamba venger wana nde mama
te wana vraiment eza malamu te aza déjà na ba problème ebele balobi mutu na ye pété pour na mwana mama mobali koki kozoye partout mibali ba partout kasi mwana basombaka mwana te mwana badefaka ye te mwana basombaka ye te balobi mutu na ye pété parce que ba problème na ye ya mwana na ba makambo akute na on internet ebele nalobi te que femme Tamara aza sainte non elle n'est pas sainte elle a ses défauts aza na ba défaut na ye pe ebele o penga pe na osepela te babilo baloba na ye ba jeton ba mbokela na ye aza na ba défaut na ye ebele kasi koyoka esengo ndenge abeli mutu te wana nde vraiment eza malamu te koyoka esengo te soki moninga na pasi soki moninga na pasi basepelaka na pasi ya moninga te kolala kolamuka eza habitude te oyo ezozela biso toyebi yango te vie eza mokuse bandeko tosalanaka mabe te bandeko soki omoni mutu ayebi so likambo alobi kombo na ngai kotanga te aza koakize mutu kondima penza te mutu alobi na yo likambo me nalingi kotanga kombo na ngai te baakization ya boye mutu aloba oyo nazoloba na yo me kombo na ngai kotanga te non soki mpenza mutu asali yo mabe oyo kofunda loba na ye mpenza ke ngai kombo na ngai neni soki Marie Magdala tango yo kofunda mutu pesa penza identité na yo ya solo koloba te kombo kotanga te tango ozoloba ke kombo kotanga te doute komi kokota eske makambo lobi na kombo femme Tamara ya solo to ya lokuta bandeko boyoka ye mutu ye kofunda malobi ke kombo na ye batanga ta bosani ke ne bandele émission asa tanga kombo na ye bolanda bandeko ngai nalimisa bango ata basenga nga bolimisi te mais bango barepeta yango parce que liboso avant que femme Tamara aya lisusu na poto na Paris mission oyo asalaki dernière mission ezalaki yango nde ememisaki nyonso wana tu parce que ngai nasengi yo bolimbisi mais atangi lisusu situation wana liboso na église na liboso ya TikTok na liboso ya réseaux sociaux yango nde ematiki mabe na ye ebima na réseaux sociaux na TikTok parce que oyo ya ateyaki ngai nalingaki yango te mais ebanosanga mpasi ke liboso ya bato misusu azalaki bien mais na vérité aza na ye na deux faces ona banomona ebanosanga mpasi na banolela comme j'avais dit que comme na ngai nalingi te mais nakotinela bino nakotinela bavideo oyo komona ke oyo nyonso tu ke asalaki ekoma mpe na mabe bongo mais Brett nde ye moto aza na dossier wana ke akoyede yo merci. Le Saint-Esprit me dit ceci. Yo kofunda mutu na suko lo ba siki kombo na nga kotanga tete loba penza kombo na nga yango la kisi pe lungi na yo ke ngai yo kombo na nga yango yo femme Tamara abomi libala na ngai boye na boye mama ti na moma oyo mutu aza na pasi boye ape na famille aza pe na bandeko ne bazo mona ndeko na bango na pasi boye yebi ko belisa mutu depression ezelo ko osakana nango te maladie ne soka keza mabe bandeko na ngata mutu azoka mutu pasi eza kaka mabe maladie ya malamu na sa moyo oyo ezate makambo boye bonga ki ya koloba ngo avant kaka tant femme Tamara bomaki libala bolingo na yo na Frédéric tango ngoko bima yango wana yo lekiso lobi déjà ça fait déjà 3 ans oyo komelie nzamba venger yo nzamba futi e bongo batu oyo mibali baboya bango batika bango na bana mi bato oyo mibali baboya bango batikana bango batikala na bana po ni nzamba venger bango te nzamba avenger kayo nzamba za na préférence te nzamba lingaka biso nyonso tout oza batama sumu ezaka pona koloba ke kotuka moninga na tango azana ba pasi boy tango azalaki nanu nzoto kolongono oui mais siko azana tango apasi azomiyeba te mutu eza ya kobeba mutu eza ya kobaluka donc folie eza kotungisa ye nde toloba ngona lingala ke liboma yo bosepela ndeko nazobela liboma osepela oyo kango bien mutu bobandaki kosolola na ye ebela mibali bazana bango na Allemagne mama ta musu Frédéric tango angaki ya kosalo mabe ta mususu oza épargné toyebi te mibali baza ebele mama mwana basombaka mwana te wenze batekaka mwana ezalaka te soki tolandi témoignage ba fausse couche mwana pe asuka ye kobota mwana ngo pe lisusu avandi te akei c'est normal apete c'est normal abela mutu eza facilité il faut lekela wana po yeba zemi elongo ata 1 mois oyo kapasi penza ke na bandeki déjà kosanza mito mabele déjà bandeki kosala nga pasi na bandeki koyoka suposo olia madesu te zemi yango elongo esalaka motema pasi biso sotoka ba nerf solide te
mabe o femme Tamara sala ki onengo lobi fo ko nango avant mais pona nga nazomona ezalaki nango bolingo na Frédéric c'est que Frédéric alingaki na ye yote yango Frédéric aboya ki femme Tamara impact ni nango yaza nango na vie à Frédéric pour ça Frédéric boya ye pe Frédéric aboya yo non Frédéric ye moko ndalingaki na ye yote femme Tamara zane ka bouc émissaire Frédéric akwenda ko ebisa o vérité te ke na lingi na nga yote bolingo à distance mama bolingo musika ah te bande kuboye te et pour natango moto azobela makambo eza kobima kaka eza kobima eza bien te motema passe pona libota na ye pe ezoka passe baza ko souffrir ata biso pe communauté ezo sala mawati ah femme Tamara moto yembaka na yawa sija kolingana tiki nano na tombola yawe sija kolela na tiki nano moto vraiment siko sija kolela no bozoka ngoso na matoyi te sala passe tende konanga en tout cas ndeko mwasi bowe malamu te ceux qui femme Tamara sala ki mabe o il fallait ko yana ngo avant il fallait ko zela makambo yote et puis olobi makambo na suka ke bomba kombo na yo Olivia ovanda na Allemagne ne bandelo so tanga ki kombo na yo na suka o bomba kombo na nga yo zolo ba makambo so ba ke bomba kombo na nga non tango zolo makambo so ko ba tike ba bomba kombo na yo ba bomba kombo no ndeli yo mto ko réclamer bolingo na yo oyo ko sala réclamation bolingo na ba bomba kombo na yo non mama il fallait ko bimisa pena elongi na yo kengai oyo femme Tamara yebi boye boye oui tebi ke femme Tamara bakatela bato mangala bakatela bato ba téléphone wana eza solo wana penza to yebi ke za domaine na bango kokatela bato mangala ba téléphone moko senga bato ba mbongo boche mabonza baza mpe bisenga sengeza ya solo bo pesa biso mabonza bo pesa ba action de grâce oui baza bisenga senga vraiment eza ya solo wana penza ya solo mambo bisenga senga na kokatela bato ba téléphone eza ya solo mama wana to boyite pona kosuki saka ke bande ko sala ka fete te ceux qui moninga za na passe so moninga zo souffrir et sala ka yo sengote ko la ko la mukeza habitude to ko la muka pe tongo etani mozaka ko bela unese ngamukile sanini esili ozomona baninga bazobima bazokende misala ba oke ba fete me yo zobela obando songa nzambe bikisanga me ko sengela moninga mabe Bible lobi à moi la vengeance femme Tamara aza moyembi oh nyoso tu ya sali nzambe ye moko nda yebi eloko nini ko sana femme Tamara mais pona koloba ke eza pona yo folie na ndimi na ngango te po mama bango moko pe abelaka folie ye moko pe abelaka folie ekendaka mesali nini ezongi to sala na kamabe te po toza bande ko tuka moninga te bandeko non eza malamu te mwana nzambe azaka bongo te car la Bible dit que tozongisa mabe na mabete à moi la vengeance. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusaku muna nzamba no benisha bonne journée bandeko. Totika motema mabe, totika motema diabulu, totika motema satana, tolata motema ya Yesu, masiya mwana na nzambe. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.
Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na binanya sito ba bolinga kama mama ile anitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe abarizenu. Ma vimpi maluka imoyo. Bonjour bandeko na ngai, j'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Ndeka na lobaka toujours que kola la kolamu kezali habitude ete. Tango nzamba pesi biso mpe mabomo ete bana okumisa nzambe kopesa nzambe. Merci. Na lo brape tango nyoso ke tango po oza kokumisa nzambe zo pesa nzambe merci oza ko bondela oza ko sambela ko bosa na te ba bazana ba hôpitaux tcha bango na mabondeli ba musupe bazana banda ko baza ko bela tcha bango na mabondeli ba bazana ba problème ndenge na ndenge pe ko bosa na te ko tcha bango na mabondeli pamba te Bible lobi priez les uns pour les autres ko tala ka ndenge tango etani boye olamuki malamu nzamba pesion pema ya bomoyi ozana esengo meyeba ete ezana bandeko mususu akoki kozala pe na mpema bomoyi o nzamba pesie kasi esengo ezangi azana esengo te pourquoi po azana makambo ebele na kati ya mutu na ye makambo etondi mingi ana ba problème ebele okomona ke yo zana esengo me baninga musu bazana esengo te likambo na ye koloba awa vraiment na ye kobeta sete mpona likambo oyo etali ndeko na biso femme Tamar na kolinga bola na ngala bokebi nyonso tina suka likambo nini oyo esilaka te bandeko nini yango esilaka te donc tokosolola awa makambo oyo etali femme Tamar na kolinga bola na nga vraiment bokebi nyonso ndenge naza kobana ndenge na kosukisa bola na nga malamu kasi ndeko so zamba no aliboso oye na chaîne oyo na kosenga na yo osabone na Eliane Nitu TV. Ceux qui aussi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika et rekota awa na kati ya chaîne na biso awa ba émission kota les akebele so za pe na posa akoyekola to ko bakisa mwa mayele ndambu na kolamba OK toujours awa na Eliane Nitu TV obeti Eliane Nitu cuisine okokuta ba émission kolamba ezali wana pe ba émission ya mate ya mingi oyo wabino mama Eliane Nitu na mibenga ka votre deuxième maman oyo na sala kasi avant to banda émission na biso lelo na kocha nanu boyo kananu voice moko ezali awa ezali émission boyo kananu émission moko ezali awa na jongo pa ndeko moko oyo pasaka ba émission na biso kasi za pe na mutu abeninga pona ko expliquer ngai lo lenge kani makambo oyo elobami na kati ya émission toujours na kombo ya femme Tamar ya ona lobi ke bola nanga vraiment na bokebi nyonso e bandeli suka na kocha nanu mwa muke toyo kananu mwa ebandeli ya introduction ya émission de konabiso na koti na détail tango na kokota na détail ndena koya kochila bino sikoyo boyoka maloba nyonso oyo eza na ebandeli boyoka ngo sona katikati swana suka ya émission mais na kosolola mwa mingi na ko développer ma mingi yango na lobi ete femme Tamar likambo ngo nini oyo esilaka te tolanda nanu mwa introduction oyo ya émission après tokota na kati ya détail. Nous revenons sur l'histoire des femmes Tamar. Bandeko, prophète Néma appelle ça qui femme Tamar, prophétie. Que tout le monde a vendu, va boire qu'il y a un mauvais sort. Femme Tamar a boire qui. Donc, tant on est ramené sur les communes femme Tamar, et elle a une commune Allemagne qui se dit satisfaite parce qu'elle n'a pas lié. Oh, comme une femme Tamar. Ezali kolela na ye fruit ya losambo na ye suite à makambo femme Tamar asala akabola boma libala na ye pourquoi parce que fiancé na ye ezalaka Frédéric Bila o aza ami et manager ya femme Tamar. Bonjour maman, c'est moi Olivia ngai navandi na Allemagne eza ke naza na sujet moko ya femme Tamar. Nayebi problème ya femme Tamar pour nani comme lié bon problème est banda déjà depuis longtemps et vraiment naye personnellement que comment on peut dire ça tozwa qui va problème et ba problème wana et comme la kinga que 3 habitants qui nalala na mabele erna swana kina bango na ye na mobile na ye e apimisa maloba ebele ke basi ya poto tozala bandumba e soki nayebisa odi parce que na batango wana ezaki
ke ba video ya Michael ambaye na Saudi bimaki na moko pe na posana ke kotalisa yo pe ezali ke ye Papa Kalama voilà bandeko o boza koyoka ngai ezali na ndeko moko ya mwasi avandaka na Allemagne. Ndeko wana ya mwasi avandaka na Allemagne yende muta bengi apesi o tobengaka na YouTube apesi matière. Alobi boy. Alobi ke maladie o ya folie, tope dépression, tope liboma ndenge baza koloba. O yezi femme Tamar. Ye apesi nzambe merci. Akumisi nzambe apesi nzambe merci alobi ete nzambe ayanoli na ba prière na ye. Nzambe ayanoli na ba prière na ye pourquoi? Parce que ye lo sambo na ye zalaki ke femme Tamar akwela likambo. Pourquoi? Parce que femme Tamar akabola ye na mobali na ye fiancé na ye. Balobi ke ezali na ndeko moko asala kaza soki manager ya femme Tamar. Manager ya femme Tamar wana azan Afrique. Ndeko mwasi oyo azan Allemagne. Ke manager wana mutu ifalaki abala ndeko oya mwasi na Allemagne. Ndeko oya bengi po alobake azan esengo makasi ndenge femme Tamar abeli mutu. Alobi ke oye komel femme Tamar ezali réponse ya mabondeli na ye. Abondelaka mingi po ke femme Tamar akoka kozwa problème po akabola ye na fiancé na ye. Ndenge ndeko oya lobi ndeko oya avandaka wapi? Avandaka na mboka ya Allemagne. Voana ye yango wana boyoki. Eza mulai na kota na kati ya detail sima na kochela bino ye lisusu bosa nini boyoka makambo ndeko oyo aza koloba. Ya solo baloba ke nana uto ba ke tongo ndenge tani boye eza na bandeko mususu baza kolela, ba mususu baza koseka, ba mususu baza kosepela, ba mususu pe baza kosepela te. Tomoni biso nyonso awa ndenge ndeko femme Tamar ayaki na kati ya mboka oyo na France asali ba musique na ye. Oye komeli azongi na Kinshasa kuna toyoki ke femme Tamar asali dépression na lingala tolobi ke abeli liboma tope abeli mutu. Kasi na koyoka makambo oyo ndeko moko abimi na Allemagne alobi ke ya sepeli apesi nzambe merci ndenge femme Tamar abeli femme Tamar akabola ye na fiancé na ye. Ah bandeko na ngai. Eloba nango jibe mpiana ke on ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Kosala esengote, kosala bisengote, kosala fête te soki ndako ya ndeko na yo kuna, ndako ba voisin na yo eza kozika, yo kosepela te koseka te po ndako na bango eziki. Sikoyo soko ozali mutu oyo sambelaka mama oyo tango za déjà na relation na femme Tamar, elakisi ke boza bato boza bandimi na bango o bondime doctrine na bango. Mobali na yo o lobi ki fiancé na yo femme Tamar na mobali na ye bakaboli yo na fiancé na yo. Yango bandaki kolela lobi 3 ans acha libumu na ye na se alela kakaka alobi asala dépression bandaki koloba kaka nzambe apuni femme Tamar oyo komeli eboyo ya sepeli bandeko na ngai ba Congolais ou alonu tozokende wapi na makambu ya boye ndeko mwasi tozokende wapi na makambu ya boye na koloba bino likambu moko boyebi likambu ya koboma libala. Muto abomaka libala ya muto eza peut-être kaka mbanda. Bosangisi mobali na mwasi moko boye bino mibale. Omoni ke na kokito na kokite. Oya kokokata ya tiki abina tiki libala na tiki lio mobali oyo. Tika la ko continue na ye. Mususa bakete nga na koboma libala oyo te tokozalaka tokopotana na biso nyonso. Libala oya libala. Muta koki kopesa mutu conseil teke boya mutu wana. Ezalaka te bandeko ezalaka pasi to yebi. Ata batu mibale baza na matata bazo potana. Oyebisi moko ke boya ye akoboya te. Mwasi aboyaka mobali soki motema na ye moko penza e convaincre ke boya mobali wana. Soki aza vraiment convaincu ke boya ko boya. Mobali aboyaka mwasi soki aza convaincu ye moko penza ke te. Mabe leki na boya nde aboyaka. Kasi likambu ya mutu alibanda apesa mutu conseil aloba na ye boma libala. Mutu pa boma libala bandeko ezalaka te wana ezalokuta. Soki femme Tamar asolola kina mobali oyo baza koloba oyo asolola kina ye mabe na komo ndeko soki Olivia oyo aza na Allemagne. Soki mobali wana azaki na bolingo na yo ndeko mwasi akoka koboya yo te. Alingaki aloba ke tala femme Tamar na papa Tamar balobi na nga boye balobi na nga boye.
nga motema na nga elingi yo tovanda soki mobali wana aboyaki yo seke ye moko pe motema elingaki nango yo te yango nde esalaki aboya yo na matière ya bolingo na domaine ya bolingo bapesaka conseil me moto ala batikali na boyi mpo batini nga na boya lokuta tomonaka mabala evandaka moto avandi libala ata 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans bozoyebisa boma libala tant que tu boma libala ke fundo pa mobali oyebi te bayebisi nga na boma libala bayebisi nga azoboya me mokolo motema na ye moko kozala convaincu ke te moto aza mabe yango nde etindaka moto asani azwa décision ya koboma libala mobali wana mama alingaki yo te yango ntango ayoki na mwa yoka balobaki na ye esali nini esali ke aboya yo kasi esengo nini yo kozwa mpo oyoki ndeko na yo ke abeli mutu ke abeli liboma yo obeti maboko osepeli olobi nzambe avange ngai na bandaki kolela pendant 3 ans pendant 3 ans nazolela la femme Tamara asali nini azwa problème bandeko na continue kotiela bino voice ya ndeko oyo boyoka maloba oyo ezobima na kati ya munoko na ye moko Tamara boye kundima nzoka na Allemagne batu bavandaki bazosalela femme Tamara ba prière baosenga nzambe venger bango na makambo femme Tamara asala mwana na bango bomona nde makambo ekendaka donc aussi longtemps que tozwa clarté na makambo oyo totika te mpo fo bato bacomprendre mpo lobi bato mosusu bakoya na même erreur te ndeko na biso aza na Allemagne bakutanaki na mobali nani Frédéric Soki aza ami et manager ya femme Tamara balingana na mwasi na ye kane makambo zawadi eyaki femme Tamara ajijaki soki mwasi boyoka yango nyonso ye moko explike bino basi ya poto bomoi makambo zawadi asali mai kalambai yo ndo oza wana avant Fredi abala yo il faut leka na makolo na nga soki nga na boya obalo te et moi mwasi nakoma so obenga mobali na ye soki fiancé soki proposant na ye femme Tamara motayamba telefone eshoka ye talaka na réaction oyo femme Tamara azali kosala ye akoka te abela asala 3 jours atelemaka te ekonduire ye na cancer bamakambo ebele ti lelo aobundaka na se ya maladi mpo ya nini choc femme Tamara asala ye ayebaki te naza nani ke oloba na nga bongo ofinga nga en direct ke naza ndumba me nalobelaki ye mabe te nayokaki kaka nake malobaki avant ke nga nazala na camarade na ye wana bomwana oyo bakola o manager na ye ifo naleka na nzela na ye ifo naleka liboso naleka ye ezaloka ye atelemi liboso wana naloba mpe eloko moko te après un jour ke nabenga papa Kalama parce que namonaki ke bafoto avec comme ça tout natuni ye nayebisi très bien ke eza seulement question nazotuna et soki nasisi kotuna